la Chine na bato ebele bazotuna eske Karine Mokonzi na YouTube na ye akokotisa mbongo ebele vraiment akokotisa na 2022 akokoma pe kozwa ba 3000 ba 4000 par mois. Bozomituna po awe komoloba man internet ba 4000 ba 3000 bato ebele bazomituna. Me Karine Mokonzi mbote bapapa bamama bandeko mbote barandu na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na année oyo 2021 Karine Mokonzi en général akotisi mbongo ebele na musala na ye etanke Karine Mokonzi koleka bato nyonso wana. Siko na YouTube Karine Mokonzi akotisi ebele te koleka bato mosusu wana. Alors ndenge bozoyoka pe bamisusu bakomozwa ba 3000 ba 4000 na mois babando zwango na janvier te babando zwango kaka sikoyo. Donc toloba kaka na ba dernier mois po année sila babando zwango kaka na ba 8e mois septembre octobre ti sikoyo babando zwango sikoyo. Alors bato bazoloba bozokanisa bozoloba Karine azokotisa eloko te na YouTube na ye. Bandeko Karine Mokonzi ye aza capable ya kokotisa koleka bawana na YouTube. Karine Mokonzi asali eloko moko te oyoyo to a négligé eloko moko te po esalaki akotisa mbongo wana te. Non, eza bongo te bandeko. Karine Mokonzi donc banda ya poto aza na ba réserve ebele. Bobosana te Karine Mokonzi aza na ba conseiller ebele. Banda tya lokolo na poto aza na ba conseiller ebele. Alors ba conseiller wana ebele bapesaki conseil ndenge ya kovivre, ndenge ya kosala makambo mosusu na ndenge ya kotika. Karine ata bomonaka makambo mosusu bapekisaka ye asalaka yango, me boyeba Karine Mokonzi asalelaka mingi oyo bapekisaka ye. Sikoyo asalelaka pe mingi ba ide bato ndenge balobaka na ye akokosala. Ata bomonaka neti asalelaka oyo boyokaka te masalelaka. Sikoyo bato mosusu wana oyo bazokotisa ba 3000 ba 4000 bakoki pe kobanda kokotisa yango na 2022. Bango basalelaka ba conseil te ya bato. Bayokaka pe ba conseil ya bato te. Me bango basalelaka makambo ya Karine. Donc napesa bino neti exemple oyo eza réel neti Mida.
akopiaka nyonso ya Karine. Toyebi ke Karine afingaka bagromo te, afingaka biloko nkele te. Oui, Mida afingaka biloko nkele, me biloko tu oyo Mida azosala, oyo tozokotile mbongo, akopiaka nyonso ya Karine. Donc tango bato bazopekisa Karine, bazoloba Karine yokaka pe, salaka boye, Karine mikolo banda boye. Ale, Mida pe asalaka chaque jour na ba live a Karine, ayokaka ngo ebandeli ti suka. Alors ayokaka makambo nyonso, po Mida aza na cerveau ya kokanga na bakumbwa bato o balobaka. Sikoyo akopiaka oyo bino bopekisaka Karine. Sima ye akobakisa bagromo, to akolongola bagromo, ndenge asali mikolo yo. Bomoni atie bagromo azwilango mbongo. Sima asali alongoli bagromo, mazo continue kofinga. Donc azosala toujours makambo o Karine asala, me ya muke nango ye siko azosala kofinga nde Karine asala te modeli ya fingaka. Boyoka bien, kofinga yazofinga wana eza akopie Karine te, wana kofinga na ye abanda nango bandakala. Mende modèle ya kosalela, modèle ya attirer bato. Donc atalaka pa Karine, eloko nini bopekisi ye, modèle nini bopekisi Karine, o bolinga salaka ta koma ndenge mosusu. Sikoyo ya kolokota oyo bino bopekisi. O comprendre? Po Mida yebi ke na likambo boye Karine akosala boye. Nga sikoyo na likambo boye na kosala ngo na vedette ndenge Karine asalaka. Po Karine makambo mosusu asala na bastar, po Karine pa lobaka soki ye likambo avandela mutu, avandela star, mutu aleki ye. Siko Mida pa kopi yango. Ayebi ke mutu aleki bato nyonso eza Karine, donc ye pe fo vandela kaka Karine. Me sikoyo akozwa makambo wapi, akozwa batekniki wapi, azwaka yango pa ya Karine. Sima azolokota susa mike na bato ya Karine, neti ngai azanga nga pete alokotaka. So botali mikolo yo azomeka akoma koloba. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que atalaki vidéo na tchaki ya fi oya togolais. Mukolo kaka atalaki yango lobi nango abandi, mais azoko ko prononcer yango bien te. Tango okoka alabando salelango. Donc azwaka nyonso na Karine na bato Karine. Alors lokola Mida ye azana ba conseiller te, bato ba opesaki conseil na direct wana baza ba conseiller te. Nazolo ba conseiller ndenge Karine aza penza na ba conseiller na privé, azana ba conseiller na bana membre, azana ba conseiller na ba mama autorité. Oso comprendre. En plus tant ba pekisa Karine eloko, elobi Karine yemoko, kuna pena bana membre bakamatanaka, me basupportaka ikaka. Me siko Mida azana bato abongo te, bato mosusu wana pe bazana bato wana te. Alors bango pe pona bazana succès fo batake star. Bamekaki ba oya musique bakoka te parce que bakende mabe, bakende na ba bêtise, bakende na désordre. Batikala kokotsa ata 2000 € te par mois. Bon, ba 1000 pe obanda okotsa ezaka pona bango te, toujours pona komba Karine neti Mida. Mbongo tu akotsa ezala 200 na komba Karine. Mais sikoyo amatisi vitesse. Po Karine na minute oyo aza susu na succès makasi. Ndenge bozomone wana. Karine na succès makasi
koleka tous les musiciens, koleka tous les politiciens. Karine aza na sikisa kosagana te. Siko bango bayebi star na Congo, star na internet, na YouTube, eza sila te, eza belle vie te, ezali Karine Mokonzi. Alors, donc bango baza siko kokende nde bongo. Mais Karine Mokonzi ya kokosala neti bango te. Po Karine Mokonzi ye muta kreaka makambo na ye. Mais Karine Mokonzi po créer makambo mosusu na YouTube, bato baza deja wana tango akosilisa kaka akozwa bacoup de fil ya conseil. En tout cas, vaut mieux sala kirdan ki akozwa baconseil oyo Karine azwaka. Baconseil esalaka bien, mais baconseil oyo bapesaka Karine ekokopetise mutu. Ore esale bien ekokodokisa ye mutu. Donena loba boy. Bato bafingaka Karine oyo biso tozosilika, tozodefendre Karine. Karine ayokaka. Mais esalaka nango mpenza ye rien. Vous comprenez? Eza na mosusu etushaka ye me elekaka nango kaka na minute. Esalaka ye mpenza rien. Mais eza na baconseil. Conseil eza eloko malamu ke mafinga. Mais siko baconseil ebele esalaka Karine pasi ya kosakana te koleka mafinga. Bandeko nayebi bokotuna yango papa oyo makambo alobaka azwaka wapi? Mais azwaka pa Karine. Karine ite mutu ayebisaka nga, mais nazwaka ngo na makambo Karine aloba ye moko. Karine ndenge akolapa na bango, eloko esala ye pasi na kati ya lopango na bango, ezala na papa na ye, ezala na bayeye na ye, eza kaka baconseil. Baconseil mutu enyokola Karine. Karine anyokama na makambo mosusu. Anyokama na baconseil. So baconseil eleki, Karine apetaka krakaka. Mais siko Karine internet eza ndako te, na ndako conseil eleki akimi akepa tata mwasi na bango. Mais awa na internet baconseil soki eleki bele aza na esika kokima te. Yango wana moto moko te akolobaka ke to mitongisama Karine YouTube na azosalela te. Karine ndenge nini ye bazokotisa 3000 te 4000 te. Non. Karine 3000 4000 akoka nde kokotisa ngo. Akoka kokotisa koleka kutu wana. Et puis bato bazokotisa 3000 4000 bakotisa ngo kaka sikoyo. Yango basite mosusu wana pe etomboki. Ekomosala analyse sur Karine na bato wana ya ba 3000. Pourquoi? Bango pe bazotala. Po bato bakomolanda kaka Karine te. Bakomolanda sikoyo bato bazokotisa 3000 bazosala ndenge nini? Combien de vidéos? Combien de heures? Bayebi déjà ke po bato babengaka wana basite ebele so botali bien ekomi olobi muke bobenga bomoni yango déjà wana bakopie déjà bango tu bakomi modèle moko. Mais siko bazokalikile 3000 na 4000 bandeko basite nyonso ezosala direct ezotia bato babengaka bango tu bakomi na posa ya 3000 4000 kolongola moto te. 3000 4000 bazolala bazolotango elakisi bazolota mida. Vous comprenez? Donc bato bayebi Karine eza leader, Karine eza matière. Sikoyo mida akomokoma ba idole bato mosusu ata ba oyo baza contre ye bazokomisa mida idole na bango. Donc mida
bakomola ndenge balandaka Karine, bato mosusu bakomolinge ndenge balingaka Karine, bamisusu bazoyina ye ndenge bayinaka Karine. Vous comprenez? Parce que Mida azobima copie, mais eloba les grands mots pao. Imiter n'est pas égaler. Donc Mida azo imiter nyonso. Bien sûr, il y a bêtise, mais Karine ba bêtise te, nazo imiter nyonso. Abima déjà na komba Karine. Azwi mbongo nyonso na komba Karine. Basiti ne salami na komba Karine. Mais tangu wana azako imite Karine te. Mais sikoyo banda 2020 ou bien banda Karine akomaki na poto, akoma ko imite Karine pe akoma ko lokota bamakambo bozo pekisa Karine asala susu te. Ya lot alokota yango asangisi na bamafinga na ye mabe, sima azokende. Mikolo yo awa 3000 ekoti alobi tika aimite lisusu modele ya Karine abando finga te, mais nzoka azo finga toujours, mais alongoli nde bagros mots. Vous comprenez? Malongoli yango kaka mpona 3 mois. Poso bozongisi ba video bokomona kaka 2 mois boyoki ye na ba bêtise te. Donc na janvier bokoyoka na bino ye. Donc nyonso azosala. Yango wana Karine so botie na bango bato bakoti ba 4000. Karine na année 2021, Karine akotisi kaka mbongo koleka bango, mais na musala na ki Karine mokonzi na YouTube te. Po Karine basalele bakanyoti eza pona musala na ye. Karine azwi bakado na ye anniversaire pona musala na ye. Karine azwi ba Madame Mimi azosala bakado basaki ya biloko ya valeur pona musala na ye na ki Karine. Donc Karine 2021 akotisi kaka mbongo koleka bango nyonso. Bozo comprendre? Nga nazolobela YouTube. Nazolobela teke bango bakotisi mbongo koleka Karine. Non. Karine akotisi mbongo koleka bango nyonso. Et puis Karine 2021 aleki bango nyonso na succès. Bandeko nazoloba te po nazamuta Karine, po bokoloba ozoloba ozamuta Karine. Non. Soki botali na mois de mai ou bien juin nalobaki Sarah Tola azo risqué akanga 2021 azo mené déjà première. Nalobango bien. Na tchaki Mida deuxième na succès. Vous comprenez? Na tchaki Karine troisième. Donc na pobomona na côté la Karine te. Mais Karine kaka na 2 semaines a tourné ba donné. Tilelo a battre 2021 lisusu. Ezaka neti course à vélo. Okanisi ke mutu mususu akobima maillot jaune. Olobi Karine turo yo nane oyo akobima te. Mais Karine ntango asali sprint amati bangomba, amati ba Pyrénées, akiti abimi na Paris na Champs-Élysées alati maillot jaune. Donc ndenge Karine sali na 2021 oyo. Sarah Tola kangi tomoni penza ke oyo akokanga 2021. Mida zolanda toujours na sima. Mais Karine lokola aza toujours leader, abete sprint, aniati, akimi, atiki bango na ba kilometre belé. Akomine na Paris, bango bazoya après 4 jours. Vous comprenez? Donc Karine asa na succès leader kaka liso akangi. Na succès Karine, na nyonso Karine, na mbongo Karine, na beauté wana tokoloba te Karine kaka. Vous comprenez non? Na vrai Joe Karine. Bon, nazolexa te. Bon, papa robot ozolexa. Ezomona na image. Ba wana mosusu bozela koto bomona te.
wana zo 3000 4000 mais bon awole la ngonde ngini tout le bora mona na gate awokende wana partout okende bakokanga ye bakomona ye bongo bafoto bakokangena bavideo soki nalakisi bino bafoto naza nango ya sika osiko azotambola na bavideo boyebi ke Midao atindaki mutu ne moko bon atindi mbali liboso te bato ne babengaka nga me bakosaka balingaka Karine ou bien sepelaka nanga nakoloba mingi te po atinda lisusu te nakorevese pe te po bato yango babenga lisusu me tozosoka na bango bien bazokanisa mpena bazokotisanga na poche so bayebaki nga bien nakanisa bisika baza balingi basuba na bilamba bon foti na bango te po banda na botama ti lelo bato bayebaka nga bien baza te me bato bakanisaka bayebi nga bien bazali me ntango ekomaka na suka nango bisika basimbaka motu balobaka bayebi ngai te liboso naza kondima bango te me soki nakanisi mamo abotanga ye moko mukolo mosusu aganga yakanisaka yebanga matikala koyebanga te nalobi bon soki abotanga ti nakomi mokolo nawuti be bapoto nazokita me agangi ke akanisaka ayebinga me ayebanga ite andimi mpe ta kotikala koyebanga alors soki mamo abotanga alobi bongo fo nandima kaka ke bato oyo boza na difficulté mpona koyebanga me bozalaka na esengo ntango bomonaka boyebinga mpo esalaka bien bolobaka nayebi ye bien nayebi nyonso ya ye nayokaka kutu nga moko namonaka nga moko témoin nga moko nazalaka nga moko naliaka na ye nga moko tosangisaka ne nzoto Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakubali na kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba sa tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.